Babi na ota na nga binote na soena mutute me na ota la binote. Na ota binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora. Au Somba Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est appelée, il y a Congolais, P.A. Congo. Parce que Bélé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu dis, mais vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, et ça va client, là, non, donc, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour Benga, pour Yakosoma, décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Kati. Bah papa, tu as dit binopé, tu télébino, chaîne, il y a sport, na Kati, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut-être au de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Alors maintenant que les Maître Zulu Fighter, c'est la Maître Zulu Fighter, Maître Aspect, Béa Boga. Il y a la team côté sécurité, ça a déjà assuré. Il y a un maître Similemba, Maître Zulu Fighter, on a mis personnel et privé. En direct de Chine, la team Ouattara Makambiamo. Alors, Atlantique, on vient de la qualité, mais on peut corriger. Il fallait pouvoir baigner au moins. Parce que
Alors, Congolais qui nous sommes en direct sur Poto la Poto, la chaîne YouTube informatique, nous sommes ici la fièvre. Il y a héritier maintenant de place, c'est la répétition de cette science répétitive. Les gens veulent remarquer, je suis venu avec Félicien Rwanda, Mams et c'est proche et manifeste de l'artiste de Félicien Watanabe. Et c'est les chanteurs de Torina. Les hautement, moi je l'appelle affectueusement, mais c'est les chanteurs. Parce qu'il a un peu changé, m'a donné sur le plan musical. Et puis le Rwanda, il va tout le monde à rôle. Voilà, ça va bien. Alors là, c'était la parenthèse concernant les productions de l'Atlantico, Atlantico, des artistes musiciens, comme ça, Zénith Lelo, Poso Beti, Carmen Kitamba, la Karma Homo, moi la Limba Yatongo, Kwenda Futuka Kwenda, Carmen Kitamba, la Karma Homo, Kwenda Futuka Kwenda, moi la Limba Yatongo. Royaume Babi, Aza prince de la rumba congolaise. Et puis Afrique du Sud, Peba Missé Belé Baobetate. Je sais que kuna concert ebeta mate mérité à celle ba showcase ba autorisé ba combattant babi asa seul artiste musicien ozo ça la fierté à musique congolaise pour na bino bo mona te no et susciter sous ba polémique mususu biso to na temps ya mwana de comprendre biso to avancer ndeka ye moko loba on avance travaillons on avance et tout biso to avancer toujours tango bango ba ocha ba kat biso to leka kaka tango bango ba ocha ba biso to leka Afrique du Sud ba wela ba kenda to ka una ba bete masa saison ngake kenda ki nani ba kenda ki ezonga ke kenda ba bete masa si ba sa ki bo ezongi se bo me biso to na tante biso tanto ki yo mo uzate mo yebi Afrique du Sud tombe goga beti makambuto ki toko à l'aise donc namniso yoto ke Angola Côte d'Ivoire Lubumbashi peza ba voyage tellement bel États-Unis on a pe les États-Unis za mamba so concert za mamba tour ezaka mamba na ba musicien ba tutu na ba bureau ba tutu ba okende ba yozonga na ok ngana ba bi okimi oui bi très bien ngana ok Canada ngana États-Unis Elfino Wata, l'actualité, c'est que JB Piana, Richard des Poules, 3 présidents, 3 leaders, va s'associer, va commis 3 personnes. Et ce qui est en dengue à Maison Mère, au monde qui va s'en faire le midi. Bino Salana, Eric JB Piana, soit bongo, ou soit vous bête la ngopé, c'était que notre soit bien. Biso to na mututi. Toza na mututi, toza to nini. Papa Chéri, c'est un artiste, c'est un grand artiste et mot qu'on a biso Congo. Pour comprendre. Et l'oroni na sala, et l'oroni na loba, et l'oroni ya mambebe kiriza wana. Aloba il faut ndima mutu na époque na ye, to na époque ya Watanabe moto na tembe. C'est ça. Oh ya loba. Omoni na ko loba ndemoni maison mère. Maison mère pour na bango ba souhaiter ka héritier azawa azalelote, ba souhaiter ka héritier ko zalwa ba kabose, loa ba banana ba déplique. Loa ba comment? Ba emelia, loa ba les bogards na bangwana, loa ba nani? Ba nani sont kotanga ko. Ba boulaka yé faza bon. Maintenant ba mona ke ba Atlantique ba Olympia
ba musicien ba voyager ba États-Unis bazongi ba kewa puis confort et bangisaka bango siko bandime te bando buleka ifaza tina te mettons ba mona ke makambo za réel ba mona ngosiko ezande boye bongo parce que muta souhaité ici azawa azalelo ezati na Mbappé excusez. Alors ndega bola na commentaire ya Elvino Watawana abi maison mère ba pesagi vraiment chance te raison pour laquelle ba champion végétal peut ba longwa maison mère azala rapproché à Weranson bien qu'à kabenga $1000 na bon matin na lobela mino vérité azala rapproché à Weranson Watanabe Elvino Watawana partout dans le monde de ceux qui comprennent bien pour que tu sautes pas Joana maison mère baza adversaire ou soit on peut utiliser les termes qui convient balinga qui opé ça chance jusqu'à présent des biso na minute to na adversaire to mona kin kwa na adversaire to wana nangam no e biso mais ba big na cycle plan musical papa ça la té mais maison mère balobage wata za mwana ya Weranson wata uta na musique na ndao na bango wata koma musicien ta botama musicien bato ba werandem ta sala elanga na yebisa yo bato mso tangela bato yo loba wana misu ba yebi na bango pete musique yango soza ndeni ba yebi bango ba wera na biba te wera yebiso te abi wera pete wata botama musicien bato ba yebi mutu mso yebi wata ka boye na TV nda loba mambo wana wata botama musicien azala musicien ezateke mutu alakise musique soki wata mutu alakisaka musique seke wata ngoyeba kutata oyemba ta ngoyeba bagam te ko maîtriser makambo te mutu alakisa ezati wata ta musique chez bango wata mkwali boso akoma na ndaku ya Weranson mkwali boso wata koma wata yemba bwe mkwali boso batikala epa wera yango wana aya ku disute o deuxième fois mo boete atikala ka le même jour wana atikala chez Wera avant namba moko tellement ndoko kanete ne batumso o héritier ba futela minerval et pas neng ku on tout dans un heureusement au souligner des points yango héritier Watanabe obi bazwage pour na savoir faire naie avant dakuna. Alors si on peut analyser ça ensemble, regardons ça d'un œil plein de gravité. Valérie Kachunga ya ulimu cheni l'éternel code mondial les patrons tour du monde ba yebi yango que héritier Watanabe depuis alongwa maison mère afinga na nutaloba mabete. Tant que je n'attends pas la vérité mususa fingate. Mais pourquoi maison mère ba lobela ka sur héritier Watanabe? Quelque part na kati wana likamu mobwe obino bogo expliciter ngo ezati ba lobela rassurer depuis maison mère ban son bazar yo ba tota miela azanen yo ba miela asala musana yembaka kena maison mère na bango pratiquement la sous-émission de la mission Elvino Wata. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette belle émission. Babi na ota na binote na soena mutute me na ota la binote. Na ota binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne ne va moter belé na loba mingi te pema na moi ça zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Keboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.